La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana qui bana de partout. Tout le monde faut s'abonner massivement à la chaîne des Zamwa TV, des Zamwa TV, des Zamwa TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otala linga zala yango. Ba nous a kitoko ala to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Donc, vous s'abonner massivement. Et ça, la bien quoi. Frédéric Lendoé. Azata Nasira Sakovi Brete. Ebembe nanga letelo kotsango. Eko zanga matanga. Bakuna la fosse commune. Tozala sangana. Il est bien temporaire. Il est bien temporaire. Ozalaki ronga yigane na yo. Namboka bolingo yo nambleme nanga. Ozasilonga yi anke na yo. Si est magnifique. Guilain est temporaire. Jamais bolingo na yo. Na mémoire qui mangai. Bolingo yanga na yo. Bolingo yangala yo, ezali bolingo ya Nzambe. Nazeli yoko banda bomwana, na ebaki atandele tokutani. Tobotaki mwana, akamati mobima nanga, akamati kitoko na yo, topesi ekombo Guidin Pia. Ah oui, bonjour et bonsoir à vous très chers amis internautes. Partout au Bozolanda Bisso, je suis très heureux de vous présenter cette émission noire et blanc où est présente Tamarepa Inanga merveille Kodituka maestro ya presse. Je ne peux pas continuer cette émission sans avoir remercié mon boss André Ngam Paiwa Azali Kolanda Bisso, pourquoi pas Marie Gorette, le vieux Patrick Ndendaki, le vieux ingénieur Stone Bakis ingénieur. Babik Salutation Nabino, le vieux Tornado Toko. Je suis avec les soldats de Cap Musique, hein, musiciens à Cappuccino Les Bogards, LBG. C'est avec eux que nous allons réaliser cette émission. Je suis très heureux. Il y a en groupe boye, bien armé. Puis poli Kopazawana. Se présenter parce que ngai na kozala vraiment na mesure ya ko sala musala aussi notamment basali wana na bandi kotoyo. Bonjour ndeko. Ouais bonjour et puis bonjour na ba fidèle internet tout bazola na biso de partout donc ba mbote na bino côté bozo donc ba soldat valable ya Rambo de Cappuccino LBG Iceberg bangoyo. Ça c'est Armstrong Beckham le chef de la répétition quoi. Voilà. Papa Yonan. Ouais, bonjour, on a PCP Moti, on a profité de la salle Irène qui was Stone à Paris, donc on a Chesco Lembiaka, donc chef de discipline, voilà. Chef de discipline, Toyesko Koto, Mto Asimbi Mano qui est Babengarae, Pipoli Kompamemo Soufo à se présenter parce que peut-être un an encore Sabine. Pipoli Kompamikolo et au Foba qui sa garçon tomato, tout ça dans la 2020. Olongwe na bio. Bio ezala toujours bio ezala mon côté biso tout Armstrong chanteur mon bio Chesco Mbiaka bio Pipoli kompa bio biso tout ba bio mais Pipoli kompa sigo don mikolo na lingi mingi Pipoli kompa garçon tomato amona eko luka bango ngamona luka ki bango poto solo na bango makambo etali makambo ya Cap Musique makambo pina ya Cap Musique. Quand on parle de Cap Musique tu es déjà groupe Oyo Cappuccino Les Bogards LBG akumbelaka ba soldat na yebi que peut-être ba misusu bo mona ngo étrange azana ba soldat ma kasi boyebo ki bo tiko ko bino mo lolenge nini ba yembi. Alors na banana na moto aza pembe na ngai awa papa yebisa biso nanu na balandi na biso. Est-ce que Cap Musique existe toujours? Ouais, Cap Musique tant que moi déjà ba soldat valable ba fandi boy c'est que Cap Musique ça évolue donc Cap Musique et puis na pesi mo continent Rambo de Iceberg depuis Paris donc mouvement déjà un mouvement bien qui toko donc rien à dire. Alors yo est-ce que ozana lupemba ya ozana Cap Musique po été obima pe lokwa ba misu ba bimane ti ba fabrication ba bimisa ba bina filé etc.
pour anité wana batana ba ngo biso ndeto fani boto beta masola Cap Musique puis beta masola Armstrong ba baza Adam non te n'habite ce que ko excuser nga juste pour formuler question na yo wana c'est bien bon donc si tu as déjà na Cap Musique bongo on est là tu es big leader azo pistonné ba petit na et puis on moni berceau et puis Kalaming était album du groupe Ezoya, une place pour comprendre que Marambu ça va voilà. Album du groupe Ezoya, album du groupe Zelano yo combien de temps ça dans la Cap Musique? Na Cap Musique ba 5 ans, 4 ans, 5 ans déjà. Na 5 ans combien d'albums de petit na compte ya groupe? Na compte groupe Mobimba totaki mokonzo otako bimsa album na double face ba fanatique à la bonne musique ba yoka ki yango à l'album Bio sans microbe. Non, on a chanté nga na 2 interventions sali na nzembo vena biso jojongo na PC pipo toke non na leli po ouais te bizarre de faut comprendre pe na Fleury Sengia ah ouais ata motambo ngasalaka testament la crayon terre kufa papa dilana engaye ata motambo ngasalaka testament la crayon terre kufa yokatinga na compétition ya bolingo no jojo ngo nananga we fasi bolingo nanga na gom nga chauffeur a mopexo oh comme c'est là vraiment très chers amis internet ngabi ke biso na bino nga na bino tozo comprendre makambo na moni émission peneza moto bo sapeti papa est-ce que biki nzembo eza vocal hein ouais vocal oui que ça bien et ezara donc tant nous biso mouvement ya Cap Musique on tombe ba soldat valable il faut comprendre que non tout ça donc so esengi sum suto que non na nini ouais merci makambo ah ouais yoka bien Fleury Sengia yo betisinga macha terra milangi boti na mabende yo moko lizuzo bukinga maboko ezalaki na protection te na senye makila ye yo lobaki na ngai ozala maîtresse nga na azala élève na futaki mina vale polakisanga ba formule yango chike silite na kozongela yo makambo eza makasi yo na kozongela yo na ye na awa na ye koto yo bana poto Marie Gorette sibilo bo comprendre makambo le vient nous dit les nouveaux riches bo comprendre makambo yo na ye koto yo ba soldat ya Cap Musique papa banana comment on va comprendre ouais ça c'est Chesco Lembiaka donc le chef de discipline voilà donc Chesco Lembiaka chef de discipline siko Chesco chef de discipline yebisanga nan banda oza na Cap Musique yo participer d'abord na combien des albums banda yo oza na Cap Musique moi depuis oza na Cap Musique to sali ka album moko double face jusque là à part après double face ni mo ba single utako landana katanga ya dona puis berceau obima côté prise à PC biso ba soldat na na profiter na PC ba merci si kaza na Paris donc batika reprise moi ba morceau zawana to jamais ba vocal mais na ndenge pe mystique tous on a na ndenge a 8 km to dévoiler kaka 2020 sango yo donc album du groupe Ezoya on pe ba rumbe oya donc album du groupe Ezoya na katio c'est no bino moko album ya bino ya maison ya naku na bino ba promotion na ngoza passe est-ce que oko contredire nga que bino bo sala ba promotion na ni na bino au contredire nga ité ba promotion ya ba album o eza ke no ya Cap Musique ya ngomoko eza moins difficile est-ce que vous allez s'attendre que le ba pesa bino album ya bino ya groupe et puis epesi makambo na ba promotion et puis ça m'a rambou makasi pour surtout on a jeune toi on a énergie et puis d'ailleurs leader on a bu société avec que mambuzo simbaté mais à restarter pour te tambola on a comme quoi mon batte bailler c'est faut la mileza donc c'est que mambuzo qui est dans les bons tout ça je peux préciser tout ça jeune et puis tout ça toi souci nini batte ba c'est plané na marambo tout ça batte ba c'est plané na makambo zo ça là yo dans la Cap Musique on apport no ezani ouais on a un chanteur on a dans le bama toi te pipo to également marambo na banini donc pour tu vas comprendre ah ouais ça c'est pour toi Irène qui was stone babi sans kobanga Cap Musique des solutions quoi ba on des makambo biso des solutions voilà ayo salala nanya ko kwanzanga yegi yozo faza nanya ko salanga ngabatigana ngayo gilempia ngana lelaye Patricia Jovita, oh José Lito, chérie nanga kotisa mikanda na régie des ayaya. Yabwa kama inandunda, chérie je t'aime inandunda.
na ba yembelaka mobali ndenge nini yoka siko place babike chéri siko atanga zelito bisiko nga mobali nanga vraiment na ebite quoi atondaka te na wa Dorcas au mari le basiko le maestro Dorcas au mari ba gros bisous à toi siko za na musika quoi voilà asko chéri azolo baboy Chéra tona kanete o bébé nanga koma lokola mbwa ya chasse amoni banyama baleki ya nukuti zolo ata na mitandi lokola likoyebo kisalaki ndeke Irene kiwa kosalaka ngai kisalaki love kisalaki ndeke kisalaki love kisalaki ndeke vraiment malembe bo babani échapper ngate bo échapper ngaite papa Nzembo oyo ti vocal oyo kombo na oni Nzembo kombo na partout auto embela vie na so gué wa mokonza Grenoble donc ba siko est-ce que os assure que to bimia wa to tiki studio to tiki plateau to bimia wa to tuni quelques personnes ba lobi Nzembo wana to tuni bonzi mona ba loba ba répondre ba to ba yeba yango ba ozanga te parce que Nzembo cappuccino LBG to wana ki sasa to da de maman ezala donc wana ko te ezanga te wana ezanga te yango parce que pour moi que tous marambo to sala eza passe eza cité so qui na ba plateforme tout ya ba téléchargement au monde que marambo sous médiocrité so qui na ba YouTube au monde ba vie na biso za médiocrité non donc c'est la raison que la bino na commune pas pipoli ko pas yé ba benga kaye les accompagnateurs du Seigneur l'accompagnateur du Seigneur plutôt l'accompagnateur merci pour la correction l'accompagnateur du Seigneur siko wana ngam na baptisé moi Oh, merci. Tout en 2020. Vraiment du Seigneur. Vraiment l'accompagnateur du Seigneur. On est à pipoli kopa. N'est peut-être sur la bio. Tout sur la bio et puis tout se comprendre normal. Pipoli kopa. Yo ou met la cap musique. Ça là non j'aime boye. Il y a berceau pour comprendre que yom tout ça là maramwana. Ah. Na umeli na avant la solana yo ça non j'aime boya be so pas comprendre que non yom to sala eloko wana papa pipo ça comme ça la vidéo voilà toujours meilleur Batika yo yaya la mère de mes enfants Olympia est temporel aboya awa letika banza ya kai na la beauté ya tina asana shama yetika pesa kura na nzoto yo beauté na ya vutema boboto ndeko esengo isanga garçon tomato ouais sans microbe cette fois-ci, n'a retrouvé bonheur vinanga yo tina ngenge les femmes c'est mon cœur na côté dimension ya sentiment Nico Kasumwe les amours n'a parlé en langue un plus égal un willing ngele tikala Vraiment, très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre et vous êtes errés ya oyoka morceau ya berceau oyo wape salami na cap musique ya cappuccino les bogards LBG. Est-ce que vous attendez sur le président cappuccino les bogards? Pourquoi pas, on a patron na biso soto solana été mais tout ça la musala qui togo boité tout solana au solo kanaye. Est-ce que vous êtes beaucoup qui vous êtes d'accord nanga kino promotion na groupe Nabino et Salamate. Alors, une fois vous comprenez que comme promotion Salamate, bah pour Nabino et Zaninito, vous portez ni comme conseil pas président. Ah donc marambo lobby on a ezaka yo muto lobby te ba monsieur belé tout ça là presque majorité ba journaliste ba bisa bisoka bon ba poser biso pe ba question oyo mais tant monsieur ezaki berera kala mais tout ça dit en 2020 marambo on eza souté bientôt les silencieux obima boyoka et puis bon mon makambo ningi koleka donc ce wana eza makambo kala to lobelango souté makambo to lobelango te c'est là non makambo kala to lobelango te eza bano baye lelo na musique o biso to yebi ke no capture nazala déjà avant bango ba opesa makambo siko bino eza nini boboya no kotambola makolo ngulu boboya kolata banzambala pembe na magana maboko po succès pena zela na cette question na succès pena na cap musique apparemment net bobonga kisi eh siko banani yango baleki biso na succès
Yebisanga na bana. Pipoli kopanga la photo se comprendre. Pipoli kopanga la to solaka bien. Ngana to solaka zela. Ngana to solaka bien. Pipoli kopanzembo oyo ngala yoka ngona taxi na sepela na ngona taxi. Donc c'est que ce qui peut na mituna kutu nzembo ya nani. Siko yebisanga so ebile bozana succès na mboko ngana na mituna so ebekuza ya nani. Ah, siko yebande ni keza ya biso. Yomo yoka ki ovandi oyoki voix. Oyoki voix ya type mobo et donc leader mo bio sa microbe cappuccino rambo de garçon tomate. Leader mo bio sa microbe yoka mungongo na yo. Boyebike kozana na hypocrisie na zonge pa na. Boyebike kozana na hypocrisie bokepe musika te. Te omoni et le monde sao être en retard ne signifie pas que oza n'échec to eza échec mon boy cause en retard et l'obité que oza na kate échec non bato ozolo bagina minute ba succès wana lo bawana so omoni ba succès mususu ezala pour un temps biso to ça la musique bio sans microbe parce que soro yoki musique na biso comprendre que no te banzembo eza intemporel donc les lolobi banzembo so ma les loti lobby ezala lisu te voilà tu comprendre papa na banzembo salité wana banzembo tu comprendre ba blo mususu mona on est ba succès mo boya quelques temps moi qui non ici non à quoi sert ya ozala musicien so succès ça te papa na ngai bon surtout ça la musique pour succès ça l'aura to robin on a blomo ya ba logiaka on pa yaka olanda na sima faut ça non mamba bien succès yaka na sima mamba bien ba succès ba par hasard on to même ba ça ba succès ba 3 ans le lo ba succès té ça qui succès fort le lo ba succès té tout le monde people ko pas bénéfice ni pena oza ki non le lo peut-être cause sur na cap musique to van pe bolobi ki non oui oza na manotang ba na parcours nous tout ça na cap musique bolobi ki oyo eza apport ya cap musique eza ebele nga ba to ebele ba eba nga péter Bekam kala ibara ngate viens na biso miroir d'Angola ya papi matalatala viens ngate di mukandi la fibre optique Johnny Luba Kasamoto Gabason Lubo ya spe paradis ba iba pipoté cap musique mute sali ke ba iba pe pipo mo boy donc c'est belé mais toza nanu toza kaka toke wapi tozali to betaka bien papa berceau yo ka berceau est-ce que Pipo, azana accompagnateur mo boy avant na pena bo so avanda le bi non oyo pena na boy asala musala na bien et puis alikanga pe mo ndambu mo na bebele na mina ngebele na bi alikanga mo ndambu ah na tout ça là déjà émission mo et ezana ezama kambo TV ba landia ezama kambo TV baza awa wana peut-être zalaki na Strong Congo ezalaki na ba incidence ezalaki na ba Kin Pro mais lelo Tozana eza makambo TV donc eza première émission na au sala eza makambo TV donc eza makambo TV ah maestro papa Lutumba ça kufa jatiki la en charge tout ça là na déjà kuna batu ba o ba ebité na informer bino sikoyo na sola déjà na ye papa Lutumba ça sala ki daichu atikela ki people li kompa makambo am yo ba papa Lutumba atikelo yo nini o ba marque uzo ça bango wapi banani ba accompagnateur ba ya Eritio nani na bosani kuna kombo na jeune voilà tango yo ba bloc bongo sko tango yo ba bloc wana sko yo mitaka wapi pe na people yo sana nini sali nini ah parce que tango ba keno batikela yo fo ezana le lomo bo ezaki non et convaincre ki papa Lutumba atikeli yo people li kompa mama ngwende yango yo osala kinini oyo ka ba berceau na olo bate na sala makambo ebele puis guitare eza awa so tout na to sala ça va sala kasi TV sa radio te sala yango kasi parce que people très chers amis internautes people li kopaza accompagnateur ya Cap Musique ya Cappuccino les Boga mais je vous assure degré ya mbanga mo mobalo azala nango na ebité ba Evra Nino a présenté biso a o ko convaincre biso que papa Lutumba tikela yi Vraiment très chers amis internautes. Maestro, kotu nanga masolo ba yuma te tolo bila makambo Cap Musique tolo bila makambo Rambo de Cappuccino garçon tomate leader mo bio tolo bila makambo ba ya omoni awa Chesco Mbiaka Armstrong Bekamba garçon mo ya bien ba yebi musala kotu nanga makambo ba 20 50 mususu
donc autant il a ba kombo na bango te ba beta nini banzembu na bango to yoka sente mbamo bandi fiokolo pipo so berso ki pena guitare bandi na beta pipo siko yo yebisanga no oyo ndima kana kasi yebisanga na oyo ndima ke mona kera sala msani bien vina nga coréen ki santina bambote ni siga zali mystérieux muzongo soldat makasi grand prêtre de ligue ndinga ya guitare misusu na yebi nga bangote. Bien, très chers amis internet, nous sommes petit à petit à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi votre humble serviteur merveille. Arrête. Avec votre Bien, très chers amis internet, nous sommes presque à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par votre humble serviteur merveille Kodituka Maestro. Il y a presque Tokomi Nasuka, il y a émission na Kubana et pas yande konangai Tokomi déjà Nasuka soko koki kozala quelques salutations déjà na ba oba na biso message no Nasuka. Obligé jamais zanga. Ouais, vraiment quoi. Donc mingi vraiment na moni na ngambo Paris, na moni Christian Bagaza Schengen. Et puis na moni Sansari Pan, Shadraki Pan, Fleury Senga mon perso, le Boro et Katara et le Boro et Pesara Bakatara te Fleury. Donc où met la place aux alliés et puis namoni les bruxellois Claude Zangabi nakata mabele nakata Kinshasa Milko Sarkozy des gamma donc salutation na binoko. Merci tu es pas noko. Wa nga na kimba mona Afrique d'ici namoni Arnaud Belanga namoni Trezege Muzala donc Youssouf Pourada batika bino na kina Paris namoni Irene Kiwa Stone ibenge coaché surtout sur na Luanda les amis de Chesco Joël Mwakifunga Papa na Gerdi les karatéka français namoni Baz Kuka Baz ya Kwenta namoni Nicolas Kabanza maman na ki artiste voilà quoi na pesi sumbote na Iget monone ya Leti Kabanza donc batutu quoi voilà. Merci. Alors Pipoli Kopayo ça a fait plaisir. Joël Ilami Asaka mon petit frère propre dans les lof. Pipoli Kopayo ça a fait plaisir au ça programme il y a orchestre ou il programme il y a orchestre et puis dernier mot et puis moi quelques salutations dans numéro à téléphone et ça va bien. Ouais bientôt tous ceux qui ont Goma na festival à Mani donc bana Goma bosi la biso to koloba trotter to la kala kabino mais to yate cette fois-ci donc Rambo da lobby Goma tozo na Goma et puis nazo bisa tous les fanatiques na biso donc le 2 février déjà bozo bongo single na biso rumba biosa microbe les silenciers to lo bape logo te donc ça featuring Rambo de na ndeko na biso moko ndeko na emoko donc ndeko na biso po biso tout ba congolais pourquoi pas payer ça la payer mais ça surprise c'est bon ça surprise donc à part ça tokuta na rande to misana na espace Barcelone on a chaque mardi na ba répétition na biso jeudi donc mardi to bandaka 10h ti ba 20h to kata to songa ba palais jeudi ndenge za la kaka après midi okenda ki moi boulot lingo songa palais bengi moi mère oyo on na Barcelone oyo ka musique bio sa microbe oyo ka ba Chesco oyo ka ba punzama ya ka électrique Salomo tempo oyo ka ba fanfa basse ba briquin solo donc ouais na pesi ba mbote na nga et pas vina nga Armel Musunga mais c'est l'assistant ya Lorenzo la fille tomate nga basi no so kitoko na benga bango ba la fille tomate potala kaka na pesi maître pas vina nga maître Shadrack Mazinga na pesi mbote pa ya Teddy Mukandi la fibre optique na pourquoi pas na yemo ko Rambo de muto façonner biso ça la biso mambo belé donc prise na biso la danger à l'équipe na ebiti na lobate na pesa na ba mbote po mécher sa forme di 2020 na ebité maestro na ebité bino musicien pardon Bégistar, garçon bio, pourquoi pas à toi Louise Moukoulou la fille tomate, na pesimbo t'es pas petit nanga zégué, na pesimbo t'es pas gabason louboya. Baza ebele. Numéro de téléphone. Ouais. Pour nous contacter Pipoli compa guitariste na bino maestro. Na beta na te logo moko après na pesi numéro. Ouais, pour nous contacter Pipoli compa plus 243 81 16 34 939. 81 16 34 939. Ouais, on a pris numéro donc plus 243 89 34 71 957. Donc plus 243 89 34 71 957. Donc so bien direct aujourd'hui. Ouais, plus 243 90 35 999 39 plus 241 les Katolbaya Willy Moucheni 90 35 999 39. 939. Bien, très chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi, votre humble serviteur, merveille Kodituka Maestro ya presse. Bongo na plateau nanga nazala ki na ba
musicien, il y a Cap Musique, il y a Cap Tino Le Bogard, hein, Le Bogard, LBG. N'a pas on est au-dessus qu'on présentait émission O, on a quitté Kotika, émission O sans avoir remercié mon boss André Ngambou depuis Londres. Pourquoi pas Madame Grace Ngambou, le vieux Ndoudi, le nouveau riche, le vieux Eric Le Destin, prêtre Azamoko, Balobi, Dorcas Omari, Salutation à yo, Déborah. Salutation à yo, pourquoi pas Marie Gorette depuis France, et sans oublier le vieux Toko Tornade, et sans oublier le vieux Baki Sistone, hein, ingénieur Baki Sistone, et sans oublier Patrick Ifoloya Lauriane, hein, héritier Wax Yassara Mouté, la balobi, lourd la suprême maman, solution, Natiki Binona, musicien, cap musique, nous besoin, bossimaka micro, bopalo na bino. Ah ouais. Héritier Matin Bleu. Shadrach Youma Roi. Ah ouais. Shadrach Youma Roi Macroco. Héritier Matin Bleu. Ah, la vie Messenga, ça c'est pour toi. Bébé nanga boninyo komyo kende. Jeff jadi le teta boninyo komyo kende. Nanyango alongolio na katia motema nanga. Dr. Jeff. Jadi wano na motema nanga ekutama komonga mapekisa kinga kokanisa kaminyo nabelaka instrument nabelaka gastrite nakoya kokufa pame Bomba papa bomba tokelo kwa motema na yo etonda madusu etangisa bolingo partout yo koleka yango natonda bambanda lokola suki ya motu na lelie bolingo ntango ekotaka na ntima moke lokola nkusu bampangi ye alie akomi monene azimbi ntango abimaka Patrick Monyomo atalaka monene akomi nango te yango wana kozaka badeka liloba nini basalela na bolingo oyo eleki je t'aime na nguya lobela ngai lelo nayeba ye nalobela yo Patrick Monyomo nazwa ta esika na motema na yo natangata mbeto na lala pongi ya babebe Makambo. Ah ouais. Ça c'est l'album du groupe. Jésus natika nazoka mwa bolingo Nandi mateke oyo fam nanga Jésus natika nazoka mwa bolingo Nandi mateke oyo fam nanga Giselle Barwani Mapota yo Chesko Biaka Mapota ya Barasa Kutanana